Mbote bandeko balandi ya to comme wapi to kutane to message to kuta biso na bino contrat to signer ya kopesa ba information makama malamu boza toujours abonné na ndeko les to koma na mona mokolo pango et pas yo boza bloka kitoko lelo Kinshasa monde ba congolais baza ko sepela 700 prisonniers libérés na ordonnance présidentielle gaz présidentielle na le bien boyo kabendeko 700 7 na 2-0 o ba kozala libanda mokolo mwa lelo ezali kambo ya kokamwa mais o biso ba congolais to senga kinde yango wana mokonzi kozala 7 baza muke batikali so ebele to ngima mi 2000 bande ko nyonso ba retrouver liberté na bango libanda o baza kuna injustement to beta masolo ya suspension ministre affaires foncières ministère oyo te ba problème sérieux na kati ya République démocratique du Congo na biso pasi ba congolais ba kolela ba congolais baza libanda ba congolais belé ba kufi misu ba kini mboka oyo likolo ya makama mabele iyo mokonza mboka décision de la bongo parce que ministère wana e bon misu ba congolais belé lelo bandeko belé baza libanda ministère ozomona on a fait forcer wana et créer trop de problèmes trouble na kata mboka na biso Congo to sepeli mingi na ba décision wana mais suka kaka wana te ba promesse belé to beta masolo kuna na boyi kuna na onatia bandeko na ya onatia ba marchaki ba ko benga honorable les yakawa décision ngone koyi DG na omolandi wala ndi DG ya onatia libanda ya masolo suspension mais ba kei karaté bazuzi baza sima na bango wana bayeba boni bandeko ba otanga détournement oyo mbongo ekei wapi est-ce que c'est solo balandela bango ba preuve emonana boyi pe kuna na OCPT mage ba komba pesa mikolo alinga ba komba pesa mikolo te biloko na te nazo benga onatia po na zazairwa na ko benga pe OCPT po na zazairwa ba komba kongole ba yebi yango wana ba komba yeli biso wana en tout cas esimba rapina bien te ndeko pe OCPT ba tie mu panzi pona wana comme biso na tukomwa awa to ebiseki bino to reçoit na niveau d'information te to zape na niveau ya ko pesa rabino makama malamu congolais nyonso na bakanisa malamu idea malamu na mboka na biso Congo to koyamba ye to lakisa bino ndenge nini ba congolais ba ko mboka na biso boyebi ezana ndeko moto ya mina plateau awa to mesina koyamba ye aza susu mutu ya ko présenter te mais bola devant bokebi nyonso nini oyo aya kosala na plateau na biso. Ok, bandeko ba kolanda yo ba misusu so yebi kombo te misusu mba liboso ba yeba yo okoki ko se présenter na bandeko ba yeba nanda za na plateau na biso. Juste Zalinga moko responsable GFM service agence ya fret oyo za koyeba na Union européenne mobimba GFM service nga moko monsieur Jansi ngaye. Ok, ndeko Jansi GFM service eze loko oyo to le bela mikolo biso tantôt le bela bandeko mususu to le bela bandeko GFM service partenaire ya émission na biso magazine to komo wapi ndeko boni masolo ya agence ezo kende malamu to ma mikemi keza na kati kuna. Non, en fait, ma solo na biso agence est malamu quand na lobaki kena yaki a pona bimisa ba conteneur ali to na bar 23 c'est bima qui na banza bino bo mona ki bilili siko na zalia wa bar 24 ezo telema samedi oyo. En fait, fallait bima plus tard mardi mais on sala moi retard muke et ko bima mercredi par rapport ya place agence ezali papa na biso ya kolo immeuble wana donc akufa ki na États-Unis. Papa Simon Mouchi, donc papa ya honorable Frida Mouchi et puis honorable Batumona. To vanda to futela wana na sia immeuble wana lokola matanga ya liwana moyeto bimisa bloko ezalité mais tike bar 24 hôtel ma samedi au donc semaine prochaine batunyo suba na bar 24 ba bazama ba difficulté ya ba ko régler ba situation ya ba numéro de téléphone ya ba n'importe nini au cas système l'agence ezalaka. Nous avons déjà en ordre parce que semaine prochaine déjà au bar 24. Ok, ndeko to bar 24 bandeko ba ko benga biso ba Fuglicide na ba Tanzanie na ba Kenya na ba États-Unis. Boni biso to ko bénéficier na makanisi malamu o andeko GFM service te. Message no ko pesa bandeko wana ba ko benga biso kuna na Fuglicide mikolo biso ba ko benga ndeko Eliezer yebisa ndeko na biso GFM wana biso na Fuglicide to kuzalawa to kolela moyebi loko ya fast imana kishase zate. Kuna na États-Unis be ba ko benga mikolo nyonso ndeko assurance ndeko ko pesa bandeko mususu wana base la nini eloko malamu zape kuna tote. Non, en fait eloko malamu GFM service on a soka na ngoza service donc biso to sala ba service pour na rendre batunyo so bien. En fait pour na agenda nanga donc na semaine prochaine on a déjà na poto
Je crois que ils sont rapides, toujours nous font en Suède parce que tu as Finlande, tu as Norvège, les là qui moi mingi, bengaki, tinaki commentaire. Alors on a poussé déjà na commune en Suède. Na kati ya Suède wana et faciliter tu as Norvège, tu as Finlande pour beaucoup wana. Donc juste fin du mois de mars j'ai fait un service et font en Suède. Début avril avant la zone à Kinshasa, tu as Texas. Donc toujours font déjà comme ça. Na mito fa na pesa mino jaba numéro de téléphone mais celle qui est responsable oyo to zala na ekuna azui ka ya alors moyen na to annoncer ba numéroalité pour éviter ba dérangement mais ba tunyon so baza na Texas bo ba déjà ko benga ba numéro ya JFM service na WhatsApp na biso ba numéro ezali wana pour vos agents contact na biso parce que na début avril to yeko fonctionner na Texas ngai moko na aux États-Unis pour tout ka to tala to banina na Texas et puis to ba kelemale même ti to ko panzana na États-Unis mo bimande to panzana na Europe ah. OK ndeko je me service tango ko le ba bongo vacances pe bino na Europe yango to ko koma malembe na vacances obombeli bandeko nini ya sika o ba koya mo ba surprise zate vacances yango. Ouais, normalement pour les vacances en tout cas staff union sur JFM service d'abord merci pour la musabo salata na anakin mais vraiment azoka na France kuna musa ezo salama partout JFM service ali et si que na début à vacances awa JFM service azo sala réduction ya 10 € na bamboka nyonso au JFM service ezali et ça pour na vacances ba o nyonso bazwa tanko yate mboka pe yango bino bo mona ma visa PC leki donc na mona sous pas été ba mona difficulté que autre kendete difficulté à visa donc le coup déjà to comme na facilité à visa donc ils ont senga que to ya boya botala mboka au pesa likanisi to bakisaka ta mboka po to faire fonctionner mboka na bisalon na sali réduction na à partir ya mois avril pour na JFM service partout et en Allemagne et en Belgique et en Suisse partout vous en la réduction il y a 10 € par carton pour na vacances pour na cadeau à JFM service à plus pour na ba client na union ba opinion so ba s'adhérer na JFM serviceité à toi na o senga bino les agences où ils ont pesa espoir les agences où ils ont songa boya vraiment bo se pela boza décider nami tukana bino ndenga Didier Lobake non mata des asos na mata de comme awa na bongolo na boma donc effectivement penda ezabon bon on appelle na bar 24 nemi touré okita a. OK tango ko loba bongo de ko JFM yo pe oyaki na visa nzela nino yaki ozora visa kala to yaka système alobela ki wana o to ba aéroport anji lo PC 85 € na yo ba betele mokolo to kotia te ngai déjà côté visa déjà réglé depuis kala donc na yaki na menaza ko mona bandeko oyo ba yaki sika to tozali na bango avion mona Air France ne bazaro zwa et puis bazobima promesse à la réalité. OK ndeko nyonso o alingi eloko na ye ekoma malamu awa mutuka ata rétroviseur na biboya au milieu rétroviseur ndelo ka muke pour parapluie de couleur de cinéma ata rétroviseur ebuka na te JFM service na bongolo boma su bosa na masola boma traka nzela ndenge zelaka 500 km ya ba risque comme na nzela yo moko yo teka makamyo se pa na ye ozala poto oyeka na jour ba kopesa yo na bongolo ate ozumutuka otepe plaque masonia so sili mais ndeko JFM service bandeko bako benga bako loba ndeko na ngai bako zela yo nini oya malamu 2019 oyo ba client na nyonso ya JFM service o ba tsaka na agence na ya malamu nini o bombeli bango à part réduction o le bien vacances o ya 10 $, ya 10 €, réduction o ezana ba colis nini il faut expliquer ba demande pour musu akona colis à 20 €. Yo bi réduction 10 €. Donc so ba amude na colis à 20 €. O sale ba réduction 10 € peut tondenge nini. En fait réduction ya li na ba carton na fret aérien réduction ya li parce que na fret aérien na futa trop cher mais o nyonso azana ba carton na ye ndenge na fret maritime ali o nyonso aza déjà na carton na ye abndeka ba carton na pise zalaka tout ça na 3 dimensions ba carton tous les 3 dimensions ba carton na sali yango solde ya 10 € à partir ya mois d'avril on a départ ya bar 27 parce que déjà bar 26 toujours clôturé déjà to comme presque na suka message à soi pour ngana pesa sous ba client na biso merci mingi naza déjà libanda mais déjà na yoki que bar 26 déjà presque comme na suka ko zonga na zonga na recharger bar 26 donc bar 27 mutu nyonso ko table na bar 27 ozana union européenne mobimba tozana réduction à 10 € par carton so ko tia 10 cartons ozana 100 € ya réduction donc encouragement na pesa pour na ba client na JFM service ya mwa. OK nako yoka ba benga biso bis moko ezolongwa France lelo et côté la Belgique pour ko lokota ba carton message no repesa bandeko bazali lelo on a Belgique base la nini
mais c'est de repérer la Bible c'est la France et côté Belgique. Ouais, normalement merci sous Didier pour la question on a bossana qui mouké pour la Belgique, j'espère que na yebsa ki bino déjà que j'ai fait un service dans kati ya Matongé et puis tous ça na mboka Verviers. Donc lelo déjà ceux qui montent à la colline na kati ya Bruxelles na Belgique abenga ba numéro j'ai fait un service ba bis déjà au côté lelo après midi pour Congo la biloko à part sur la semaine oyo ba oyo des gens qui va en retard mais ça prêter des gens qui na début na après changement bar 26 na bar 27 bino proposer réduction mais lelo vraiment nazo senga batu ya Bruxelles lelo bis nanga e kozala na kati ya Bruxelles et ko zwa biloko ya Bruxelles et puis ba kuta na ba bis ya France pour na ba mema biloko donc na sengi vraiment la bino so merci batu ya Danemark ndenge moko vraiment bo s'apprêter pour na kopesa biloko na bino ndenge mona batu Autriche partout batu à Lyon et puis na mboka ya Limoges kuna vraiment pas dépôt na biso ya ali pas ya maman na biso azali kuna vraiment na biso merci vraiment na musa na onenge zo les cabinets trop bien na remercier sous staff union ça j'ai fait un service que boza la toujours car ndenge to na confiance wana bo pesa ngango toujours. OK, merci beaucoup maman Véro. Maman Véro na Belgique aussi message ya ndeko JFM. Bis ezo longwa lelo France ezo ko kota Belgique. Maman Véro ko landa biso na bokebi nyonso. Lidie ki ko lobi boya bis ko longwa lelo e ko kota kuna. Matadi ese longwa matadi na boma. Bande ko belé Europe bosa matadi na boma. Toza na agence moko JFM service na bongolo kaka. Tia mutuka, tia moto, carton na yo. Eza musika te. Oyo ko zabelo ko ana place où de changer boma na matadi e comme na bongolo. Bande ko ba ko landa yo message na suka. Ozana ko pesa bande ko nyos o balingaka JFM service. Oui bon, tozo senga susu ba fondation nyonso oyo ba congolais. Oyo basana besoin ba komisa biloko ana mboka JFM service aza prêt ya kozwa biloko wana ya ko négocier ba marché wana tozo senga kande na zo senga peso na mboka na biso oyo toza na besoin to simba ba marché na biso biloko oyo nyonso ba konza mboka bazoka ba somba libanda oyo bazo senga ba aide libanda tozo senga na bango ke JFM service ya ali ba konzi bo aider de façon biloko ya mboka na biso moko ba congolais tout ça la fret nango ekomarati awa. Donc la fondation nyonso kola na monaki maman na biso Marie Kabedi ayaki na délégation ya ba maman nyonso o ya Bruxelles ya États-Unis ya partout en Europe baza na fondation ba ko contacter nga pour na bilo na bango ya awa na zozela bino na sola ijana maman Kabedi Marie lobby to sola kinae et puis dans zozela ba fondation nyonso bo s'organiser bo contacter biso to koma biloko to komisa biloko awa po esunga ba famille na biso bazali awa. Donc message na kwa kopesa ya mwana. En tout cas, on a remercié sous staff nanga JFM service, ceinture et vendre dans JFM service. Tous en a Noël Zolana, tous en Albert, tous en Serge na Paris, tous en maman na biso na Paris. Donc staff mon bimaboza est belé. Vraiment bolimbi sanga ba oba comme na bosani, ba wana pina ceinture et vendre dans JFM service. Et puis on a remercié sous bana Bundes, na confiance vraiment bo pesanga, bo bina kata Bundes pour le moment. Sans JFM service agence de socialité. Alors bana Bundes vraiment merci mingi na confiance au pesingai. Bato France bobo sanate, JFM service na kati France na kati Paris. Donc bo la kita bonne volonté et puis biso beto pesa bino bonne volonté surtout que ba vacances zoya, bato ba na bakar, bo mona so pasa okenda ba matadité, ba bo maté. Donc JFM service ali ausala au VIP ti na kin oyo ko zakar na. Boyo kindenge patron ya JFM service auti ko pesa makanisi na ye, auti ko loba na bande ko nyonso ba linga JFM service. Koza no précédent de konangai, osina besoin ya chantier. Oh na besoin ya chantier nanga elata ndenge na za Europe awa. Benga ka ndeko. Oh na besoin so ba kiti nanga so nini, biloko nyonso ko linga bengai. Oza pe na besoin olia fumbwa, pondu makayabu mbisa kokauka ya biso ya Kinshasa awa et comme en Europe chaque semaine je vais me service azarona pour la cargo donc ça vice versa ndeko alingi ameli Congo na Europe premier ate ezaka na bongola masolo bo mabosa na o matadi ndeko bosa na masolo wana ako beta masolo ya bomba na masolo ya matadi pour la conteneur presque comme là yemoko akosa charger na transport comme na Kinshasa yo yeka ozo eloko na yo oyo ozo conteneur te oyo ozu eloko na yo soki appareil ozo caméra soki camion ozo camion na soki carte ozo na bongolo bo masuste na wana to sengi toujours kimi anzambe za ba congolais nyonso olingi produit na yo eloko na yo bana mokili mobimba yaka awa to za pona bino service à marketing pe ezali awa na makasi to komi wapi na wana to sengi to kuta se mokolo malobi to za wa pona bande ko nyonso plateau oyo
esala mpona bandeko biso oyo bazala makambo malamu mpona biso tokutani. Merci mingi. Merci. Okay.